likambu ya kokamwa papa oyo abota mwana na ye kasi tangu mwana kokisi 12 ans apesi mwana na ye kindoki na kati ya kindoki abali mwana na ye abotisi ye bana misatu kasi bana yango bazali bongo miselekete na monde oyo na monde okuna bazali batu yaya makambu ya somo boye apa na esaka yo chaque fois papa na akoza ndoki na yo mama na olokola na mandeko na otali kambu ya somo boye mwana mwasi a témoigner que ye abota bana misatu ya miselekete azalaki bongo mwasi ya papa na bango ya butu na monde wana somo ya kosakana te na pesa kindoki na zo kindoki na âge à 12 ans mais na monde sali 27 ans na pesa kindoki papa na âge à 12 ans papa na abota yo oui papa na mtabala na monde wana bala ndepesa yi mwana mukira âge à 12 ans akomisanga mwasi na butu abala na monde wana abotanga bala misatu bana ba miselekete na monde wana tout bana no baza ba miselekete na monde en fait physiquement bo et tout le monde ba miselekete mais na monde wana baza batu penza batu normal tokele na Lubumbashi epai wapi epesi mutuko soit toi ko comprendre qu'est-ce qui s'est passé batu ba moni mutuka oyo esali tono mama oyo ba moni akufi na se ya mutuka wana quelque temps après moni ya la muki azoko yebisa mutuka to chauffeur wana akende kotika ye esika ali kokeni mama oya kufaki azongi ton rento akufaki te epesi ba mutuko soit yango to kosola yango awa na jour ya lelo ya bonne année ni Desembre arama hii mama Desembre anakufa mumanjo yangu mimi naona anakufa pale mimi kwa kumbele na hii moto hii anenipita wa hii motoka kumbela kukukwe kintu tunaona a quelques mètres motoka na zunguka sa tribillon pale napita tunamona nkambo deja shakwanguka hii événement donc maman mouye na kula tokia pa ke vena neno Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po
okota internet ndeti kaka oza na Paris pour kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel. Okanisi esili Tintin awa na Genesis Hotel a Chelibino, salle de fête Salon Congo pour na ba mariage, ba conférence, ba réunion, pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etika la souvenir ya vie na bino mobimba. Bopesa confiance na salle de fête Salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête Salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous, climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête Salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête Salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures, musique toujours au rendez-vous. Baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di. Ah oui, masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis. Kidimie otuninga ya adresse zwami wapi soit papier na stylo po koma Genesis Hotel et zwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi. Ah, Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya radio logo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka pona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala. Lelo mokolo ya yambo ya année 2024 jour ya liboso. Bonne année Nabino. Alors au fur et à mesure, n'ayez que air oyo, bah misusu ba déjà église, bah misusu ba liko sebeto kozo ota mingite, ya on a habité 4 mètres dans le solo, ya liboso, le solo ya yambonade na année 2024 oyo au fur et à mesure, tu peux présenter un bavé de meilleur parce que eza logique eza bongo jour ya fête. Kasi yambo to ba le passe ba meilleure fête ko rappeler au moins 2-3 blocs oyo yebi. Merci na confiance Oyo Michael Josh, sponsor officiel. Ya chaîne Oyo a renouvelé la personne sous Michael Josh. Griffe ya mwana mboka to sengyo na année 2024 Oyo. Le 1er janvier, yo côté na site ya Michael Josh ya talaba rivage ya sikizali kuna. Alors, prix, il y a Super Wax hollandais original et Zongi Sikabo il a 95 €. Autre bakité, Tolobi, Bino Batouana, la compagnie à sécurité, vous avez la compagnie, il y a l'électricité, quand on a site, il y a Michael Josh, au commun, il y a tennis, il y a la sécurité, il y a tennis, il y a le safoudage, il réflecteur, il y a robe, il y a soirée, il y a surtout, il y a kitoko, sapat, il y a robe de kitoko, il y a bongo, na site, il y a Michael Josh, ceux qui sont Okozoyango, livraison à domicile. Tobo Sani Pete, moko ya ba partenaire na biso Genesis Hotel et pas wa plutôt recommander au soki au Kinshasa la Kabongo na Genesis Hotel aux Aïla Avenue Kanda numéro 8 na quartier Lodja. Voilà, merveille na ba téléspectateur nyo surtout ya radio de côté télévision ba de kutubani ane asika lelo mokolo ya liboso ya ane oyo tikato sepela elongo na bino année passée et c'est là qui pas facile. To bundaki na bino ensemble, to bundaki ensemble pour émission oyo et tombwama biso na bino to kende elongo na kolika ke tangu to ko sa premier anniversaire awa na février to ko sala au-delà de 20 000 abonnés déjà et ko sala kitoko mingi. Merci na bande ko ba soutenir ki biso na année uti koleka. Merci na ba o ba continuer ko soutenir biso. Alors tikato profiter pour la couper ça merveille na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo to bosani
fêter Merveille na papa na biso José Kiala depuis Paris la France et Merveille na papa José Kiala yona maman. Alors Merveille na maman Adélia Kouroutou, Yaya Balé Kebele, j'ai profité de l'occasion pour la maman Adélia, je peux profiter de l'occasion, oh maman Adélia pour appeler sa bongo, Merveille na famille Lima Mubimba, famille Lima Bozali Mounene, talaka maman Adélia Kouroutou Yabaleki, Yaya Balé Kebele, donc Yaya Balé Kebele, maman Adélia, appelle si bongo Merveille na famille Lima Mubimba, oh Bazali na Angola, oh Bazali na Kinshasa, na ba Oyo Bazali na Europe, famille Lima, elle est allée encore plus loin pour la couper sa Merveille, toujours maman Adélia, na famille Bokele. Voilà famille ya Molongani. Nous profitons aussi pour la Merveille na maman Marie-Thérèse, la première dame de Bruxelles. Maman Marie-Thérèse, merci beaucoup. Mbote na yope Merveille, c'est pas le jour à fête. Na yebi que vous allez bonga c'est pour un peu de vin pour la santé. Voilà. Merveille na Jean Nzao na Luanda, Molandi monene ya radio lokole Jean Nzao depuis Luanda. Vous regardez na portugais. João Nzao, voilà. Go à toi Jean Nzao. Voilà. Gros coucou, tout peu Merveille na Big John depuis Johannesburg, Molandi monene ya radio lokole, Molonga ya maman na biso Nancy, maman Nancy pe Molandi monene ya radio lokole, télévision bango ba accompagner ki biso depuis année passée 2023, ti le lo ba na biso. Donc merci beaucoup maman Nancy, ya papa Big John. Voilà. Et que Dakar ndengo wana. Donc, les lobes de connaître que c'est jour à fête, il faut vous fêter, vous attendre, mais vous avez pour plus d'informations, topé l'isolo et l'Ibosso, il y a année 2024. Tout le monde qui a déjà des bandes de l'épée, si pas si y a consacraté, il y a papa, oh, il y a boti bananaye, banabakoli, moi, j'ai 12 ans, papa, azalaki na misala ya babe papa to kutra ba détail té c'est-à-dire jour à liboso to tika o fêter o méditer boni à partir à lobby jour à mi balé o kokende pour na année la yo la kitoko je profite pour la meilleure venue surtout mais yeba que papa et pesi pasi moi na yo moko boti o kabela moi la kindoki yango bino ba bozaka bandoki boka ka ndenge pesi pasi ya kosakana te na koloba mingi te moi na yebo ka témoigner o azalaki moi na sikabo ya komi mama mukolo papa na ya pesa ki kindoki na âge ya 12 ans apesi kindoki tanga apesi kindoki na monde wana ye abali lisusu mwana na ye baboti bana misatu bana yango baboti miselekete na éviter miselekete moko azaki mutu rouge musu mutu bleu to azaki même miselekete normal on ne sait pas y veut dire ya miselekete musu mona na bata wana mili bazaka batu po mama na abina kimutu be mona miselekete na monde okuna baza batu minene pesi pasi ya kosakala te to ko ubina mingi te landa ba témoignage muke mama o nga expliquer comment est-ce que ye abotaki bana misatu me bana ngo miselekete na monde ya biso kuna batu somo na pesa kindoki na so kindoki na âge à 12 ans mais na monde na sali 27 ans na pesa kindoki papa na âge à 12 ans papa na abota yo oui papa na mutabala na monde wana bala ndi penza imona mukina âge à 12 ans akomisanga mwasi na butu abala na monde wana abotanga bala misatu bana ba miselekete na monde wana tout bana no baza ba miselekete na monde en fait physiquement boy to mona ba miselekete mais na monde wana baza batu penza batu normal banzi wat na fa na commune ya Kitambo. Merci continue. Eza problème mo tumisanga na umen nango nde na ki dimanche à semaine passé tant na ye to kutana to sola ki pe na ko ya deuxième dimanche kutana to sola ki na ye troisième dimanche ne na ki lelo to sola nini sola ki na ba on explique ki makambo ngana za nango problème ngana za nango makambo nini ndenge na kota na monde wana monde nini monde de ténèbres na kota na monde de ténèbres na sali kuna ngana zo ki ndoki na âge à 12 ans mais na monde na sali 27 ans donc 27 ans d'expérience kindoki azo à l'âge de 12 ans pour ça calcul sali 27 ans na monde wana na pesa kindoki papa na âge à 12 ans papa na abota yo oui o abota azato akufa esa kufa apesa yango na nini na boudin asombela ko apesi yo apesinga siko nde bozalaka bongo mission na yo batindaka na mokili eza osani nazala mokuse Jean 10 koboma kopanza verset biblique
Jean 10 yango bapesa o. Donc monde wana fonctionne toujours na makila, sans makila monde wana fonctionne ezati. Siko kuna yo za grade. Na monde wana za reine. Oza reine. Mais boye ki reine nango ezate. Bapekisa yo toni. Nga kota la monde naza innocent. So ba parents na kota la monde. Na kota volonté ba parents na. Ko ba zeba misala. Bango nyonso mibale. Oui, ba zeba sorci. So na volonté na kota la monde wana te. Siko kuna nde bokendaka toyebi bato mosusu balobaka ke nongani naza bavana kende kopumbwe esenga fo na se déguiser bamisu bata kolali boye banda olamusa olamuka siko yokenda par quel moyen parce que nde naza lokola nazalaka na monde wana eza bilo mosusu nazalaka na monde wana bilo mosusu eza na monde wana bilo no mosusu etika na monde eza na monde wana ekenda siko ndeni na monde wana ekenda ndeni mais nde naza na nzoto na baparti mosusu ya nzoto napianga force soki na ina bima neti nini parce que au dénoncer bango fo lo bamisana na bango nyonso po nzambe ya apôtre Jérès de Pana akota kati na yo neti yo le boza na parti na nzoto eza ala sala kolo awa oko ide biso cameraman to mona parti yango wana bio epesa ke force kwa kinde lakisa parce que ça va bala boy devant vous avez bien eloko mo ezanga awa mosusu eza na awa mosusu na litori pesanga force ki ya obima après so okomi kuna bapesa ko ba condition ke fo bomba mutu fo sala boye so bapesinga mission so bapesinga mission to masala eloko te fo mission monde doit avoir une mission makila pe osolia mutu batu to mutu batu ko awa oza na monde na biso physique oza mobile to za mobile te physiquement bona mobile te bapekisa kuna to ndeni pona monde wana na bala papa na mutabala na monde wana bala ndipesa yi mona mukiranja 12 ans akomisanga mwasi na butu abala na monde wana abotanga bala misatu bana ba miselekete na monde wana donc nyonso eza na monde wana na semakiaka na monde wana tableau matin na monde wana tout na monde nyonso tu yanga na monde wana na mobile no pas za monde wana papa na ndé toloba papa na yo ndaza na monde oui na monde wana tout bana no baza ba miselekete na monde monde en fait physiquement boy to mona ba miselekete mais na monde wana baza batu penza batu normal ko pona détecter ndoki tant que yo na monde na bino po ezala bongo okomi bo oyeba pe ko détecter bi o mutu na biso tikana ke na pesa embote bino bo détecter mutu ndeni parce que bato monde ba la basine na sape basine za awa 666 parce que ndamu na mutu azana esprit de Dieu aroyeba ke oza sorcier parce que sanze bayeba ke oza sorcier oza société bayeba parce que ba esprit de Dieu po on ezali kona nyonso bayeba ndamu pe na bayeba ke o to sana monde moko parce que dans Silmon a 166 za awa et puis na zabo physiquement bo na ba marque za tema spirituellement na ba tatouage na beta ba marque spirituellement ozana ba tatouage ba marque na beta beta nzoto na beta na ba lini basinga tina makolo na twanga monde wana so kei ozana tout na zana siko mission na yo na ba église nyonso ya ville de Kinshasa ezala nini bapesa ona nuteki o détruire l'église monso ngolo pakala bapesanga mission na détruire église wana na kitambo mais koto na nte na kitambo kuna koto na zala combien des églises de so détruire kuna kitambo puis combien de pasteurs oyo moye après na koloba ba église ka rebelle église ebele onga na frena eke liboso te puis bapasteur na boma po ça ba pasteur mosu ba sorcier ozomona pasteur te mais aza sorcier na monde de ténèbres na ko na église ne mo sera na église ya pouye na so ba pesinga mission te na ekoti pe na église na pouye na bibina kena so pesinga mission abi boma loko aza muto ya monde wana aza na Yesu Masiya atazani ka vide ndengwa so ba bin na bete flèche c'est 5 ya kufa sur place à quoi pas c'est pas simple ya ndako ake ça mandengwa. OK, merci donc bino bobanga muto azana kibonzambe kati na ende bobanga so yo kuti ala ba marque de bêtes na bino nde okoti mbala mo uzana facilité au salima mission ayo bandako dans la reine azana monde wan diable apesa ka mission so apesi mission to sala rote fa pesa mission parce que ndaza bandata mona combien des esprits pondé nazara na 12 esprits parce que na uta na mai donc yo uta na mai ata na mai. Vraiment, merci beaucoup. Nzambe asunga biso to comprendre. Outa na mai. Oui, de nazara 12 esprits de nazara bon. Po de nazara.
biloko nyonso tunalia ameninga poisson migoleka poisson de mena lia ngomi et puis na mukolo soki na sima étant sentement à l'aise. Totikala kaka na makambo o ya mystique ezopesa pasi ya kosakana te toyebi ke ba accident esalamaka ebele okomona accident mususu esalemi ya kosakana te batu bakufi okomona mutu moko abimi sain sauf lokola kutu nayebaka lisolo moko boye frère moko avec pasteur moko bane kokende koteya ye na mwasi na ye basali accident tono bakufi mais nzambe azongisi pasteur wana kasi o eleki bongo na Lubumbashi avec côté ya est kuna epesi mutu koswa baloyi boye muta pesi témoignage arabia bane kokende aleki na moto amoni accident salami d'abord amona ki bakio bane kokende mutu ko wana kei ndenge za mutu geleki bango kei et par après tra ko komesika mutu ko akuti mutu ko wana et sali accident et sali tono wana on ne sait pas ce qui mama oyo azalaki na kati to azalaki libanda to comprendre ya moté mais amoni mama sikola sa ya mutu ko akufi boye posa akufa te mutu akufi mama akufi mawa yetelo mazaki na moto aleki na yaki kasi esika kena itanga bandi kozonga on ne sait pas esali combien de temps aye kozonga ba tusu bakuti mama wana avandi pembeni ya mutuka alamuki to banini mama akufa kite mama alamuki to ndengenini est-ce que mama wana azalaki na kati ya mutuka wana on ne sait pas epesi mutuko swa bazo tuna mama outi wapi mama termika keke ko otala kadi bomona wana mama otala kaba on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement yaya pasi ya kosakana te est-ce que mama oyo azali fantôme mama oyo azali mama normal ba tutaki na mutuka nzambe azongisi ye pour ceux qui va tout qui tout ce que na kata mutuka wana te ase retuvaki na se ya mutuka wana ndenge ni ponde kwa ko témoigner que zaki na se ya mutuka ya mukisa makambo na décembre oh tokomona makambo moi je me rappelle encore tant que bana mike vient na biso oh bana ko ken ba karona à l'époque ba magiris ba man et ba ko ne bandundu ba bina nzela ya bandundu okomona makambo ya marque na marque m sota mo na bouton pour ça okomona mwasi mo ka bele na boulevard asimbi bébé yo tango okomona mutu olingo devia ko sali tono batu bakufi makambo za mingi na décembre. Naïmba Nzembo kitoko oyo ya lifoko du ciel ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Ya yebana ko sala ba mingi na décembre. Pour tout le monde a témoignage ndenge balobaka que na décembre batu mingi ba prépare pas pesa batu na bango kuna makira ba melala ba makambu ya ndenge na ndenge et sala makana nzela. Okomona musoko bona muta akati si brisque tanga balongo freiner allez tono ya ngo balobaka boye ndenge banda koloba soki osoya na mutuka na butu to na air muta melio brisque ko freiner te tout aye musoko bona tout ye wa leki o balongo na sima na rétroviseur omoni avando sekayo donc ba esprit ndenge za kaibele est-ce que la kaya mama oyo ezala ki ndenge wana to ndenge wana parce que mutu a témoigner autant la image ay mama ona leki na boto na moni ya kufi na se ya mutuka. Bon, chauffeur alaki wapi mama oya kufiye moko to mama oya bana ko katisa chauffeur alinga freiner a toutie asali ko la kita sa mutuka tant mutuka leki a telemi on ne sait pas mama oya zali elima to zali mama normal ba de voir la vidéo soki boyebi mama oya le Lubumbashi boye si sauter papa fiston mama oya zali elima te zali mutu ya solo kasi soki pe zali mabe on ne sait pas parce que mama avaina mabele wana telemi abandi ko tuna abandi ko senga bokele kotika ngai sika na okende bakele kotika sika okende mama okende wapi on ne sait pas est-ce que mama abungi nzela to abungi nzela te ngai pesi ngai mutu ko soya ko sakana te tala moi masolo mike mibale auto bomela ki yo na lombango lelo mokolo ya le 1er décembre pour fête ya lito to lexaboité tol ba possible message déjà chaque jour ko masolo na bino to banza masolo o mibale pona potala yango tala moi image oyo yoka la swahili bakamande wa loba tala mama et puis moko au conclure landa mama huyu banki bala mustukia tu hapa unamona mama hivi hapa un grand frère mama papa na
natoka kumorsi, unamona bien wapela, mimi namona nakufwa, mimi namona banamukonga nakufwa, banalamuka mujima nakolomba imotoka aksida imubebe tena impeleke kule konenda njo hivi mama eko hapa. Donc umama kula natokea atuwe dunia hivi nanza kwenda ni Desembre arama hii mama Desembre anakufa mumanjo yangu, mimi naona nakufwa pale mimi nilikuwa kumbele na hii moto hii anenipita wa hii motoka kumbela kukukwe kintu tunaona a quelques mètres motoka na zunguka sa tribillon pale napita tunamona nkambo deja shakwanguka hii événement. Donc maman mouye na kula natokea pas que na neno. Voilà, je crois Yomoko Tali Oyoki, je pas de commentaires à faire. Nalobaki to ko na mingite les autres mokolo ya bonne année fêti bande ko ekolia. Alors meilleur venabino surtout bolia bomela bosepela kasi bobo na te pona bosambela pona radio na bino lokole radio oyo et accompagner bino banda à ne passer ti to komi bongo sika boye na 2024. Alors grand merci na bino bozala ki na biso ebele bo accompagner ki biso tala kutu radio lokole oyo bino et ki bongo double trophée pona kaka soutien na bino to so continuer ko senga soutien na bino ya soutien na bino to sengi mbongo na yote to sengi wolo na yote to sengi kaka yo o s'abonner à l'émission, au fini, cloche la notification et puis au partage. Peut-être, ma solo autobenga awa et ko sunga na yote et sunga rote, ça t'intéresse pas mais tant yo ko partager na ba plateforme nyo surtout et ko sunga peut-être de komoko songolo et sikamoko pakala. Est-ce que komi? Alors, n'avez bien ngoto ça cause la émission peut-être spéciale pour la publication provisoire et résultat au Sénat a publié pour la présidence jusqu'à ce que moi Namboka qui président sortant Félix Antoine Tshisekedi Fachi a gagné cette élection quand la propre succession a gagné carrément très large aujourd'hui en quasi contestation et banda qui déjà et pas bandeko il y a opposition dans la mission politique mais tout ça analyse en bonne et du forme en détail tout banda ça alors merci na réalisateur à l'émission Oyo Chris Larize Pelende, merci na assistante na Winnie Larize Pelende, merci na Claudine Larize Pelende la script la fille à papa, merci pe na coordinatrice de la chaîne Oyo Mama Rina Umbi Larize Pelende. On se retrouve prochainement. Merci à Michael Josh, merci à Papa José Kiala, merci à Maman Charlotte Kaput, Bozali et Belé, Tokutani, Lobby, pour le numéro sur Radio Lokole, Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé d'affaires à tous. Chap chap et tchara. Voilà. À chaque fois, merci na Michael Josh. Oya sali ko continuer ko pesa biso confiance ya ko supporter ya ko sponsoriser émission Oyo Radio Lokole to ya ko informer pe bino boko na site bongo bo commander ba o bazali na côté ya sama na été bo commander bloko ya sama ezali wana o babandi hiver boko te bo commander pe ba jaquette ba blouson ya bien pour na hiver boso mona ba rivage ya sika ezali wana ba collection ya sika ya so côté na site yo moko bandaka ko pona bo mene zo défiler wana pona olingi wa pe so olingi ensemble ya kilote yo ensemble nango ya pantalon na likolo yo olungi blouson olungi sapatu olungi jaquette tricot ya pamba polo soko olinga pona Michael Josh yango wana ya na moins cher na liko insister soki au côté na site au commander soko lingi ba ko tigo tina adresse ya ndaku na yo alors yo au futi pe ba kakilo douane au futi douane à partir mbongo au converser déjà na cité wana soko lingi yango soke komi yo moko ko futa douane likambute ba ko tigela na adresse et siko ko pesa soko komi na adresse na douane ya pays na bino ba ko benga yo oye au futi douane muke ba douane za rango belete o ko futa $30 $25 26 euros pardon 30 euros donc ils sont que belé et comme rango ta ba santé ça dépend ya marchandise oyo au commander est-ce que o komi na ko insister bandeko oyo bo somba ba super wax hollandais bo somba ka ba super wax hollandais a fait quitter Vlisco asia tomboki déjà atie ba inspecteur bazo ko filer soki ba mona magasin na yo o te ka ba super wax hollandais a fake ya lokuta a mitali yo so ba kangi yo onga ite eri yango yo benga na Michael Josh okozwa yango na 95 ya pamba
Super Wax hollandais tala moins cher oyo bateli bino epa ya Michael Josh atayo moko mutu moko ta leki na pia ya partout bosomba ngona ba primo ko bema so na Michael Josh ba ko kitelo sous mwandambu eza mabeto malamu est-ce que okomi voilà soko lingi mamba wax pete ya ozana boutique otekaka to lingi osala boutique ota biloko ya bino ba boteka so ba na Turquie o so ba griffe songo pa na Turquie commander la Michael Josh tout est comme un griffe à Bamboka. Est-ce que bloc autour de la mabe, t'as dit na Tiboy, Michael Josh, ma béni les alliés à polo kilo c'est normal. On comprend t'as la montre Michael Josh, ma béni les alliés. Est-ce que vous commis tout supporter mon amboka. Encore une fois de plus, merci beaucoup Michael Josh. Terminus pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge. Kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa avec que ozalaka kitoko. Akondi mangate po azomona yo te. Crispin Kafunda. Ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour. Desina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi ya pana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo. Okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde. Nakopona kaka yone terminis nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimelanga yango te. Popele na yo kaka elengi. Isto fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eze molimo santu te na langue e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Fitu, les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga lelo na suki posa Terminis nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Aussi bien limeti pembene sase papa sueno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokweya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo salakanga yango esengi na suka sena ye. Yaya Jenga Zairwa ngana suki sena ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo salakanga yango esengi na suka sena ye. Pasteur Midon Pailo ngana suki sena ye. Paul Mukuna sena ye. Sena ye. Sena ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te sokyosa musika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sukaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bashishaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Pelende. Na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende.
nga nabotama mpo na kufa nayebi eza destin kasi opusi liwa na nga mon bebe nakomi okufa mokolo ya liwa oyo nzambe atia na mokili esili te esili te esili te luzombo Tyson ya mama Frank moto ezwi defo de charge po badere moteme bebi sete ple sheri telanga molingo na sani ye kotelaki yongolo te noki bajalu balokota baremplace nga okondima te makambo asalaka ngai yango esengi na suka se na ye premier ministre nga na suki se na ye okondima makambo asalaka ngai yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda